Bonjour la famille, bon dimanche. Coucou la famille, bon dimanche. Shalom, shalom, la homme de Dieu. Bachambre de l'éternel, Bachalom, Bissika, Bissubino. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien la famille. Coucou, bon dimanche. Shalom, shalom. Voilà, tout c'est kamouké, tout pèse moi exhortation dimanche et ça va bien. Voilà, vraiment, bande konanga, j'espère que tout va bien chez vous. Voilà, bon dimanche et puis bon culte na obake église. Voilà, biso to sambe nanda pour toujours to zakakawana na psaume 91 et puis tout plein de versets aussi, c'est que nous allons parler aujourd'hui. Alors, partagez l'émission, likez, parce que des émissions comme ça, il y a un conseil, vous partagez en côté, vous likez en mouké, mais oyo na senga penda bo likez, parce que ceux qui bavent na biso ezo beba na poto, ezali parce que tozali ko tosa makambo ona oyebisa bino lelote. Tozala ndeko na biso moko personnel, ça fait au moins je crois 1 mois koufaki na France, batindela ba audio ya mabe et tout. Nazanango nakoya ko analyser ango kaka na makambo ya boyende et ça la ke er mususu na poto o koka ko sa sortir te. Ngai mabale ki na mino la danoise soki mbala liboso moninga kombo na ngai la danoise chaîne nanga sous les baobas. En tout cas ko bosana te o s'abonner, vraiment s'abonner et puis liker l'émission vous allez bien. Merci l'émission à parmi là. Bon laïka qui est vraiment ébélé et ça lit bien makambo comme mami bah tu vas comprendre et puis jour corps et kozonga na kozanga te koyebisa bino et puis jour bako extrader de komobali aozana Cameroun na kozanga te koya ko yebisa bino. Alors bande konanga oyo nyonso akolinga sunga famille, n'hésitez pas bo sunga famille wana de près de loin par vos prières tout et tout. Et ça va bien. Voilà. Likez, mission, partagez. Bande konangai, toute annonce confondue. Bon dimanche encore. Journée malamu. Nabino nyonso. Likamunaye libino eza likamba ba parents. Bande konangai bino batu bozo chance. Eza chance. Ya komona papa na ona mama na yo. Bazo kola na bino. Eza la kitoko makasi. Parce que soko tuni ba orphelin. Batu ebele vi na bango beba. Bato belé bakomaka mal orienté. Même parmi batouana ngape na nakati. To komaka mal orienté tangu para moko akufi ndeko nanga epesaka trouble idée ozalaki nango mutu abande ko soutenir na ba idée oyo azaki ko ningo salika mabe alobi te oyo memango boye oyo kende nango boye bandeko nanga azalaki lisute. Alors ekomaki ciao ndengene kenende ngolingi bato so bakomi koyokelo mawa aza mwana suka mama za isute ata lobi sala boy bandimi okende bo nzoka ndepe okende msula banzela ya mabe tu vois mais bango bondima mais tango mama za ka ba stop oyo te na mususu po lobi soki na sali mama na nga kozala ndeni omoni soki na fingi batu boloba nini mama na ye mama tela mwana na yo donc tu ozomona kozana ba stop ebele ko na vie. Alors mais ceux qui quand tu n'as pas de parents bande konanga comment on a laissé aller ba msupe sozana ba parenté ba famille mo ba zwibino boke fana la msupe papa leki bana papa leki ba mona bino ba comme supe ba boyi moi ça noko bando nyokola yo mbanda mama la bino ko nyokola bande konanga kozala na papa na mama ezala kisengo makasi. Mais esengo wana esuka ka te tango toza bana mike esuka ka te ka tango tosi to bali yaya ata so bali il faut toujours esengo wana ezala na yo sikoyo eba mukili ebalukaka ekokoma sikoyo bana ba mama sikoyo bakokoma na esengo bana na bango bana sikoko kipepe ba mama bango ozala moi kotela mama na yo te ke asalaka azalaka na boye non alata kitoko te soki oza nango pesa mama na yo bandeko na ngai parce que Bible lobi te ke ba parents na yo ya se baza ba pasteur na yo ba prophète na yo
banani non. Alobi biso ba parents. Il faut honorer. Quand on va honorer kamutu bande konanga. Balobi te que respecter tes parents. Mais balobi honorer bango bande konanga. Qu'est-ce que l'honneur? Honneur ko eza définition nini. Muto ba honora kaye, bata musaka na tapis rouge. Quand soki ba honorer au moment là msusu, balobi bazo honorer bango, balati bango ba diamant, ba or, bande kona obeti bale. Eza lokoboko la bana, obeti bale o gagner zu coupe, bano ba koli, bazo sala, yaya, même ba salité. Ba ko honorer yo na ndenge na bango. Ce n'est pas que balobi respecté par manao ko finga été, mais balobi de honorer zali likolo ya respect. Na respect, na ko honorer donc ah ça c'est ma mère, ceux qui t'osent aboyer, c'est grâce à ma mère, ceux qui t'osent leona poto, c'est maman bisonda asala kinyo soto ya. Ceux qui les autres bien, c'est grâce à notre mère. En tout cas, maman na biso a kozanga maya komelate, a kozanga milikite. Donc, azala na Afrique, azala na Congo, balobito honoré ba parents. Mais boni na poto, même ibana na biso na poto, bazo ko honoré biso te. Bazo loba ah, toza ba esclave na binote. Ba pasteur rebelle. Balobi na batu servitude. Bazoye bate, quand vous enseignez des choses comme ça, il faut bien expliquer. Erni est comme la servitude. Ce qui est comme que maman azo sala soute, alingi ko sa de l'autre côté, azo dépendre na yo, les moussous yo zo liate. Donc moi nazo ko kako liate, donc nyo sofo maman zoa, maman continue na gestion mariage na bino, c'est maman qui dit tu vas préparer ça, il faut là taboué, on est comme servitude. Mais quand tu honores ton père et ta mère, quand tu as quelque chose, tu gagnes 2000, 3000, 5000. Ah, tu dis, moi mes 200, mes 300, je mets à côté pour ma mère. Yaya. Tuna batu o ebele bazoluka. Bazala na maman o yozana ye wana mama. Bazala na papa o yozana ye wana. O yozo négligé wana. Tuna bana ba ofele. O bazala ba ofelina. Bozo muna na miso na bino felina. Yo mto ana tata na mama. Ezota la agité. Même si on a 65 ans, c'est comme maman na azana bon moi na oloba na yope. Tala bana na bazana ofelina. Toi tu n'as pas eu yo zui chance wana te parce que cette maman là était là pour toi. Oh bella, oh sala nyonso, la maman était là, ba conseil, je n'en disconviens pas. Quand on peut ça, ba ba conseil, ba mona ka neti par exemple, non, azo faire souffrir ngai, tam sou mwana wana mbongo lobina ko pesa e mbongo te, parce que cet enfant a ne kolanda malobalanga te, cet enfant fuit la maison, cet enfant fait ça, na ko pesa, na ko l'accès discipline. Mais elobito comme ça moi maman na lo comme okema makasi oko kabela ete oko pesa yelo komo côté non. Même si tu pars à l'église tu pries comment? Yango mona nazo prier on a prier te ba prière na ngezo comme ezo komate parce que ozore et puis balobi ezali premier commandement. Premier commandement. Mais ils aggrave. Alors bande konanga okomona ndeko mwasi obali mobali. Mobali wana azana maman na ye. Azana papa na ye. Mais pourquoi toi tu veux pas que a honorer ba parents na ye? A-t-il de la rabango moi quelque chose? C'est que moi je ne comprends pas. Mais même si mobali yango alobi OK na otina ba parenté. Abi bon, soit alobi na otina bango 200. Abanda kotina bango 200 avant abala yo. Yo lingite ozui 200 no chongo na budget yebsang osana oni e ko sala yo nini 200 wana et puis sala ka onini ndiko nanga. Pourquoi pas tu laisses même tu viens beaucoup misko bino mi balé, ça fait que bon baxela ba okutu moi 250 bazanga ate loko kolia na Congo te non bazakuna te balekisi mama balekisi. Mais est-ce que zo mona bana ba ofele
Ozomona bana bana balabala, toi tu n'as pas eu cette chance là. Et puis les msou pa teka lupangu, papa na mna zara na balupangu nemi balé misato, akoye ko tchape ba locataire. Mais il n'a pas vivre bien, mais ateka ngwa lobité, bana nga bazala bien. Natinda bango na Angola, natinda bango na Afrique du Sud, na kotsa bango poto, natinda bango na Canada. Bana msou baza na Canada, ba parana bango bazo futa minerval. Combien bazo futa minerval? Mais lobi mwana wana ake ko bala mbongo ekomi ya mwasi na ye, mbongo ekomi ya mobali na ye, mama na yo eloko te. Ata mama na yo aza mobutu aza soki nani, mais aza na besoin honorer ye. Na ba petit cadeau, na ba câlin, téléphone, non. Yango bomo na malédiction ezo kita na kati ya bandako. Ozo comprendre te o ganyaka mbongo mais emona nakate. Na pesa kadim, na sala kaboye, mais oza rester parce que tu n'honores pas ta mère. Tu laisses ta mère à zolela, nazana mbongo te, nazoko futa ndaku te, nazana problème. Tu regardes ta mère comme ça, tu n'as même pas eu le même iposano le baka. Ah, même c'est moi ici. Na fungule ta maman na motema, na pesa ta 200 300, ah maman ajoute na mbongo ta olia. Pourquoi comme ça bande konanga? Botala sko niveau ba maman ba komi ko finga na otie la bino audio. Ne quittez pas like émission. Ce n'est pas bien bande konanga. Ko boa ka maman na ote, ko boa ka papa na ote. La Bible ne dit pas que quand ta maman est sorcière, quand ta maman est mauvaise, quand ta maman est prostituée, quand ta maman fait des enfants avec plusieurs papas, qu'on aurait été. La Bible n'a pas dit ça. Alobi, honore ton père et ta mère, afin que tes séjours à la couteau prolongés. Yango to mona ba sutozo sambela fin de l'année yangoyo. Bando bandaki. Ba jeune ozo kota. Yanga ba jeune, ngala ba jeune wana la zakuna te. Oh 14 jours à jeûne. Oh si 40 jours à jeûne pour la fin de l'année. Moi je vais bien manger. Bien dormir. Car je sais. Mon créateur veille sur moi nuit et jour. Na gêné ou bien na gêné te. Naza na contrat dans la signé na papa. J'ai honoré mon père. J'avais aussi à bas âge honoré ma mère. C'est pour cela que je suis béni comme ça. Je demande à toi aussi d'être béni. Toi qui me regardes en ces jours. Regarde les orphelins. Mais toi tu n'as pas passé sur ces chemins-là. Dieu t'a sauvegardé tes parents jusqu'à ce que tu deviennes adulte. Et aujourd'hui, tu négliges ces parents-là qui ont eu leur temps, ils ont utilisé leur temps pour toi. Aujourd'hui, tu es quelqu'un. Aujourd'hui, tu es en Europe. Aujourd'hui, tu es qui que ce soit. Tu négliges la maman parce qu'on t'a dit qu'elle est sorcière. Parfois, on t'a rien dit. Mais toi-même, tu dis, non, 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 moi, je ne veux plus cette maman-là. Non, moi maintenant, c'est mon mari. Et Dieu nous a dit comme ça, l'homme quittera et s'attachera. Non. Pourquoi ça? La vie. La Bible, c'est la Bible. Bota la sikoyo, vidéo oyo. Et puis, si n'a pas sina mawa. Comment na maman comme na souka. Notre maman comme na souka, maman mukolo. Surtout bana ya mibali. Bopesa ba maman mawa. Tango bozalaka na ndaku. Bino mtu bolinga biso mingi. Maman obimi kitoko. Je t'aime beaucoup maman. Je t'aime beaucoup maman. Tango bali. Et comme je t'aime Blondine. Blondine, tu es mon cœur. Je t'aime Blondine. Tu oublies ta maman. Oya salaki ke okene na orphelinat te. Tam so ba nepe ko bela. Ako epe ne ko boya ko mela kisi mama. Akufi na yepe. Poison pe za na ngona meli na kufi na nga. Mais je dis te. A souffrir na libala. Mobile zone yoko la ye. Alobi na ufanda ka pona bana na ngai. Na ufanda ka na libalo pona bana na nga. Soki na kei. Na kokoboko la bana nga moko te. Bana nga bakoma ba delinquant.
Et cette maman-là, aujourd'hui, elle a souffrir. Même si elle a souffrir, mais elle a besoin, ayoka ke moi na mobile a sombeli super. Atongisa olata ngo kitoko. Ayoka ke moi na moi sa sombeli moi bijou. Ayoka ke moi na moi si apesi moi quelque chose. Mais pour ni bosala kangote bande kunanga. Bo bandi ko suki sabitema ya ba maman. Surtout ba maman na biso totika bango na Congo. Mboka wana ekomi na pasi ya kosakana te. Mais toi tu as eu la chance yo musano ka kolata. Yango na ba lo mama Kongo azana raison lobela bino. Ka kolata ba chapeau minene. Kolata ba saki ba sapatu boko ba talon moko tozoye bate soki ba sali yango na izini nini. Ba saka me o ba nini me ba mama na bino na ba tata na bino na kisasa. Bando tika bango na ndako wana kimbantseke ba tol nyoswe toboka ya tile loka na ndako wana. Et ça la beaucoup tu soni so ke kisasa okoma ipana bino te? Est-ce que yo koma pa na bino na selembao okoma na ndako na bino selembao yo koma? Hein? Hey, okoma te? Na ndako na bino place yo kolela mama pap ndeko na ngai. Na masina Pascal yo koma. Na pompage okoma na ndako na bino okoma te? Okoma ka ba flat. Ba faut ba utakimbantseke ba kotala yo. Po ndeko na bino wese wana otika mandalala. Ti lelo 20 ans ezala kaka ba bongisa te ndeko mobile. Mais eloko ni ozosanga yo pona mama changer pe abanda pe kosumba la toilette loko avandi pe boalaise avandi pe ne to vandaka otanga même journal otanga la même téléphone mo vanda la toilette pona opesa ta mama no pe chance wana te. Mais ba oyo ba sala kango boye ba ke boza béni. Et puis bénédiction ne ko kitati na bana na bino. Mais oh bo sala kango te vous maudissez vos enfants. Quand maman na zo lela yeba ka bana no baza maudit. Parce que c'est na yo moko poza maudit. Azala ndoki te. Ato ke sambela ndenge nini oza maudit parce que nzamba lobi honorer, pas respecter. Mais honorez vos pères et vos mères. Ce qui était on nga na orphelinat. Ce qui mama wana te on nga na balabala. On nga oboko mana mwase mi balé. On nga oboko ma pa mama leki pa tata mwase. On nga sala boy. Mais mama azala ki wana. Bongo lela ko mukolo oliko pese lokote. Mais lelo dimanche au soukoli aucune église. Mais mama wana tamso ata mayo ya komela oyo o potable pamba azangi yango aomela maya salité. Bande ko bo like vidéo partager yom te komeli soko like ou partager te nzamba otuna yo parce que on doit sauver beaucoup de familles bilo comme so etoye bakate poni to onyo kwama zobela biso pona nini bande konanga bamindele ba honora ba parents na bango bamindele ande bomona ka bango wana ba honora ka ba parents na bango ata papa na ya kufi na mama na kufi omona après 6 mois après 3 mois asombi fleur ake kotia na cimetière. Mais yo combien il faut que na Kinshasa otala cimetière à maman abino otala raté ni ya tata na bino tu dis que non la Bible nous dit ceci mais tu ne pries même pas. Oh, laissez les morts atterrir leurs morts. Est-ce que vous savez là? Pour nous, au cas où on a versé, ah, ce qui est là qui bongo. Pour nous, Jésus-Christ a quitté na tombe à Lazare. Pourquoi Jésus est parti na tombe à Lazare? Il fallait laisser les morts parce que Lazare était déjà mort. Il était dans les tombeaux. Abandonné qui déjà s'est décomposé. Mais Jésus-Christ est parti là-bas, na tombeau à Lazare. Pourquoi? Alors toi, olinga kutu kokenena na tombeau, ni ya mama na oni ya tata na, ombona ngo kutu te, papa na otango bakufa ko zangi na poto, okenda Kinshasa, okenda te mama. Bible obino botanga ya wapi? Évangile yango ekomi mobulu penza. Mais ba pasteur yango bango nyo surtout ko finaka bana basa batu mabele.
L'homme na mataki na woka ki pas matondo. Pasteur o babenga voici l'homme. Nzoka nda fina ka bana basi mabele. Nzoka nena kati ya bureau na ye azali na mbetu. Bozelanga na comme président de la République. Bon, vous allez voir vos églises là. Ce qui est comme l'école te walai. Et comme à Bopito. Bato bando sambe na bandako. Bongo to kotala soki Jésus-Christ angwa yeso to kineli filo. Parce que koma bureau ya pasteur ezala na mbetu. Aosai nango nini kuna? Okomi gynécologue. Na bino ba jeune fille nazo kapasi OK pas pasteur. Donc pasteur comme docteur. Bolanda mama. Aso pesa mama na bino oboti mwana mobali oboti le ba mama ba ninga ngana zo mwana pa de bot kina yo de bolona yo mobali yo azalaki yo bino bo jimi bali yo yangai nyonso yikume ya bino ngana zo nyoka na malade na nzala na makawo nyonso mbongo bozoli ya bino baso pesa mama na bino oboti mwana mobali oboti le ba mama ba ninga ngana zo mwana pa de bot kina yo de bolona yo mobali yo azalaki yo bino bo jimi bali yo yangai nyonso yikume ya bino ngana zo nyoka na malade na nzala na makawo nyonso mbongo bozoli ya bino baso pesa mama na bino oboti mwana mobali oboti le ba mama ba ninga ngana zo mwana pa de bot mobali yo azalaki yo bino bo jimi bali yo yangai nyonso yikume ya bino ngana zo nyoka na malade na nzala na makawo nyonso mbongo bozoli ya bino baso pesa mama na bino oboti mwana mobali oboti le ba mama ba ninga ngana zo mwana pa de bot kina yo de bolona yo mobali yo azalaki yo bino bo jimi bali yo yangai nyonso yikume ya bino ngana zo nyoka na malade na nzala na makawo nyonso mbongo bozoli ya bino baso pesa mama na bino oboti mwana mobali oboti le ba mama ba ninga ngana zo mwana pa de bot finga bango kina yo de bolona yo mobali yo azalaki yo bino bo jimi bali yo yangai nyonso yikume ya bino ngana zo nyoka na malade na nzala na makawo nyonso mbongo bozoli ya bino baso pesa mama na bino oboti mwana mobali oboti le ba mama ba ninga ngana zo mwana pa de bot finga bango tala mama niveau akomi nzala mama okotale boye aza mama moboye akolisi bana neta musu koteka mapa koteka pondu kokende kona zamba kokata banzete donc akolisi bana na ye na pasi ezomonana ou bien na mboka bonaksa ya mutabandundu je crois ale asali basali nyonso yo ye na poto mama yo papa oye na poto to olobela siko bana mibali mais siko mbongo ekomi nango ya mama ya mwasi donc aboti mwana na ye pona sikoyo yo mwasi o mama na yo azala bien otindela mama ya bino obengisi baleki na yo osali nyonso mais oyo mama aboti donc bana ne pona ba mama ya batu mosusu mama ya botia komi kofinga balibo mais aza na raison bande kwekata na te ba obenganga video nangi kata na te Seigneur bandeko ata bino moko botala niveau mama komi esalinga pasi na motema mena lobike mama a raison aboti bana na ye pona bana pe belé bato na Kongo to botaka pe belé au moins pe boze belé na poto surtout so boza belé quelle grâce pour dépasser belé te pona ba parents so boza katam sous 4 na poto boze 3 na poto boyo kanika ka 100 euros 100 euros chaque mois et ça la ka 300 botine la ba parents na bino mais ba parents na bino na Kongo ba ozanga mai na romela te mais bon moment ka mutu na kwena d'abord bino na poto ku bolo banate moyen même pour ça d'organisation ezate ndeni to ko sunga ba parents bozala beni ndeni bande konangai bozala beni ndeni nini tel niveau ba par mama komi
abandi ko finga ba mama bokilo nyonso bokozala beni nde nini yango bomona bana ebele baza bautiste bozobota bakizengi bozo comprendre te nyonso wana ba malédiction parce que bozo honorer ba parents na bino te tant boli ko honorer bango te bokuta na ba malédiction wana pona ko silisa toke na Ephésiens 6 premier bandana premier ko tanga bandana premier tina 4e verset biso to tanga ka mo ndambo Bible lobi na bisoni enfants obéissez à vos parents dans les seigneurs car cela est juste. Enfants obéissez à vos parents. Waneza respect, signe respect, signe obéissance. Papa nang bozana obana mike, waneza le bozana obana mike. Mananga sala boy, ah boso kwa basani, ah bokende boy, ah lelo fuke classe, ah obéissez. Tangu bokoli, car balobi car cela est juste, et ça normal, faut obéir na ba parents na yo. OK? Après tant on dit que la balobi honore ton père et ta mère. Banda siko ko sanjo la ba papa na ona mama na yo. Banda ko pesa bango o yo lo baka na pesi dim, na pesi offrande, na pesi boy, mais pesa mama na yo. Lelo ba pasteur ne ba komi ko lia na place ba parents biologiques. Ba pasteur ne ba komi ko décider et pesa ba parents biologiques. Ozala beninde ni mwana nanga. Balobi boy. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Ba commandement nyonso eza na Bible. Commandement o eza ya liboso eza accompagné d'une promesse. Eza oyo balobi honore ton père et ta mère. Hein? Afin que tu sois heureux. Pour nous aller sengo, pour nous vivre bien. Yo mo peso ko zawana, o endara ba parana yo, o sungara bango mama, o ko zane sengo, inga zara de sengo, inga la ida ba parana nga, inga la bengsi papa na mama na nga, ba ye ko tala Londres, nga oh ya ah o ko zala ne sengo, moko boye, o ko yeba to ba lozala ka ne sengo. Oye ba rappeler sengo, yo mo le bien, yo ça un problème té, tout le monde ka toujours sengo. Parce que j'avais fait ça. Même na bas âge, j'avais obéi à ma mère. Et puis, na 18 ans, kaka, même pas 18 ans, 16, 17 ans, na pas déjà honorer ma mère. Ceux qui ma fille, ba yen école, na biso en pico, wana, bandote ka ba sous-vêtement. Au moins, tout le monde a rodé sur la caleçon. Moi, je prenais sous, moi, je donnais coucou défaté. Parce que j'avais l'argent. Je na ke pa yaya bo apingambo na ke pa tel apingambo au moins na sombi na so mapso zaki tala kota sima ba XXL wana izo la l'école ba ye nango na sombe tala ba kaleson suna ke nango na bi na zu ba kaleson ma biso nyo so kala parce que neti ngamo na comment ko gérer ba kaleson na ebi pe loko bando zwanga te même na ndo bando ba yango yo zande mama biso ko zande ka koseka so na eka no poni ba kaleson ma biso so kana bwaki na zuba kaiso sika na cheli na zala bakamwana ti lolo même na bana ombaka so na vani bona zuba kaiso ngo nyoso la bwaki yango na yena bakaiso sika ali papa et maman me wanga binana non laissez jeter comme ça je suis comme ça donc j'ai fait ça à ma mère na donc tina 19 ans ma mère est partie à Tikingaï j'étais toujours contente malgré j'étais restée vie nange changeaki destiné nange beba ki bande konanga. Et on bon mona air susu o moni mutu moko aboti bana 7 batata 7 ko sekate parce que nzela nange bebaki na zaki suna mamati. Vous comprenez? Et puis je ne vivais pas na même toi que mon père. Papa Langazaki souvent pas moi ça mouyombe. Donc on est restés comme les enfants sans toi. On avait la maison maman ba sorti quelque chose comme nene ndaka bien mais là moi na komaki a okanisa na kwena yi. Il n'y avait pas une guide mokwazaki sauté ou à kosunga biso. Alors, Palobi, vraiment la verset que tu sois heureux et puis babaksi sousou que tu vives longtemps sur la terre. Donc yo lingi no vanda ko vivre longtemps te. Yo lingi na yo te mam de konanga. Et puis ko compter la maman na yo te.
Ko kontelaka ba parents na ote. Ngana si na pesa ki oyo te. Oyo nde na pesa ki nde yango te. Te. Mama atondaka te. Papa pe atondaka te. Ata opesa ki. Soki eza bakisa kaka. Maman zana ba super ebele. Vanda kuna mama. Bakisa ela ye kaka mona ba super na ya kontaka kaka. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yoko talaka te, ye Janine na sa tindaka. Biso ye Janine na tindaka na ye, yenda zora so ba parent te. Wana Janine tanga otinda. Eza bénédiction Janine. Bongo yo Geneviève. Ozwa bénédiction te, otike no Janine azwa na ye nyonso, ozwa na ye nyonso. Yaya. Bo yebi na Bible, tango Esaïe, alinga bénir bana na ye. Moi na liboso abandeki ko honorer papa. Abandeki ko yele ba misunyo papa bando linga. Ezape moi na ndia lobai ke kende kuna mbapande konanga. Lamba boisala boy. Pona bilo bande konanga soko zo leisa ba parent. Tango zo pesa bénédiction na muta okangango azate. Même Satan za na koka bénédiction na te. Oko zwango. Mais quand tika te maman na comme na niveau abani ko finga ba mabobo ye, cela veut dire que vous êtes maudit. Boza maudit. Lem soupe nzamba ko kanga na mabota. Moi pe boko bando bota te parce que nzamba lobi bozo respecter batute. Na ndoko ndelanga na suka. Alors bande ko nangai eza na promesse munene. Yo talaka papa wana. Telaka mama wana oya salaki ke ngai na kende na ofelina te. Oya salaki ke ngana koma l'enfant d'hérité. Oya salaki ke ngana tanga. Comment nango te ke ngana senga ki pa babiso balobaka ngana senga bango te babota ngai. Na senga ki bango te ezali makamu na bango magoda na bango. Nga sikona sala ni te. Ba mama boni basala magoda babota te. Ce n'est pas les parents qui déterminent que yo botama. Parce que les parents même ne déterminent même pas sexe ni ne yana mukili. Donc, bango te mutu ba déterminer ki yo yana mukili, non. Non. Ba super me ekota ke belé mukolo ango. Mais ekangama ki ya yo. Ce n'est pas le choix de ton père. Ce n'est même pas le choix de ta mère. Ok? C'est le choix de Dieu yemoko mutu alinga ki oya na nzela tata wana oya na nzela mama wana yo azala liboma azala boite azala mabe yo honore ye kaka na muke ozanango bongo mona ba bénédiction ndenge kozwa yo 2025 opération honore ton père et ta mère et puis otala siko na ne wana soki yo kozala te dim na yo ba pekisio te mais yo muto pesa ka dim mais est-ce que ozotala mama na taxe l'état kataka yo yeba te zaka dim munene oyebite ke bakata taxe wana pona basunga banani babola bani siko yo ko ozombo wante ozopesa ta musuna dim opesa ta pesa no papa no na mama no parce que balobite que quand tu donnes la dim ozala na longue vie ozala boy non ozala heureux ils n'ont pas dit ça hein? Mais balobi ça premier commandement accompagné d'une promesse. Ne laissez pas que nos mères ba koma ko sabe mission ya boye. Ya ko yeli boso ko finga ba ma bonne boye. Parce que bazo souffrir, bazo bela, mais toi tu es en Europe, tu manges. Tu achètes des choses chères. Basak ezanga tina, bandako etoni na basak, etoni na biloko. Ok, dandaka ba congolais boy, mon pepe zalité, ota na sambe satala biloko, o sala boy, ba chambre comme étouffé. Basaki, soki baswani kaka, na lataka ba lubute, na salaka boye, mais maman na yo pesa ke lokote. Oh maman nga zane bien. Papa absotika bandako. Maman nga zo ramboka ba locataire. Ata za riche. Azana besoin parfait na yo. Azana besoin rouge à lèvres na yo. Azana besoin ba kaleso na. Surtout son maman zana poto. Ata zana mbongo yaya. Ba kaleso a poto. Parfait ya poto. Otineli mama. Mama bénir yote. Ah botika baje. Dimanche alelo lo na yeli bino yangwana. Émission boye yo ninga ko like te. O ninga ko partager voter. Et rosaka 1000 views Kito côté, bon partager, bon liker, et mata, et parce que ce que tu n'es pas mutu moko,
Oh, azali na malédiction à cause de ça. Et qu'a eu conscience. A changé. Kaka lobby a tini Western Union na maman na ye. Vous avez combien de ma bonne de l'io, ou combien de nzamba au pambola yo. Vous avez vu nzamba au pambola na émission. Biso ba parents ba kufa. Mais moi j'ai honoré mon père. Ngai la danoise. Ngam tu na kunda papa na ngai. Ba yana nga ba woso ba zawana. Ba ya ba leka na ba live. Ba ganga. Ba loba. So ba tchaki combien. Moi-même, gars. J'ai enterré mon père. Je suis fière. Je suis heureuse. Oui. Maman appelait notre papa Zate. Na côté na chambre. J'ai gardé silence. Je n'ai dit à personne ni à mes enfants. Ma soeur aussi était chez moi à cette époque-là. Je n'ai rien dit. Ma bengai kangai. Et puis ma lobi nanga ke soko sali eloko te biso batakisa sa moito ke Matadi ezate. Mon père était à Matadi. Na je regarde ma soeur yepa uti ko ya poto sika. Ngam na bengisa ki azaki presque ne loko pété. Mon frère aussi azaki na France, mais j'ai dit je vais arracher cette bénédiction. Biso to arracher ka bénédiction, arracher. J'ai dit, hé, bati kelingai. Maman, bati kelinga bénédiction. Laissez-moi faufiler. Nazwa téléphone, banque. J'ai dit à la banque, j'ai besoin de tant. Et puis, j'ai dans 10 jours. La banque me dit, mais pourquoi? Poni dans 10 jours. Oh, tu gagnes bien. Foutango malembe. Intérêt n'a presque rien. J'ai dit, non, dans 10 jours, je vais rembourser ça. Tant dans un salaire, plus bon bana. Je ne voulais pas avoir la dette. Bachelinga le même jour. Après tant bachelinga, moi je n'ai pas pleuré. Hein. Mon père a fait 83 ans. Mais mis ce bimanga kamouké. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. J'ai arraché les bénédictions. Na kanyango ba deko na ngai na komi lolendo bon comprendre oh ndeni papa na vous c'est oh ma soeur tu sais que papa n'est plus oh yo solo ba diko lela ba ka ba lela ngai na hôtel la kabnabi ngala c'est à 83 ans c'est déjà bien moi na suka ngamoko à cette époque là je ne sais pas si j'avais 30 parce que ça moi la zakino moi na muke hein je ne sais pas si j'avais 36 ans 35 ans des choses comme ça. Bandeko. Ngana kumisa yo papa. Nga wana téléphone kisasa. Yaya. Allez, bayana nga mibali bokende. Soki na kato soki wat. Allez, bosomba veste à pembe, bosomba chaussette, bosomba sengle, bosomba caleçon, bosomba boye. Allez, bosomba ba voile ba maput ba bulangeti wana minene parce que biso ba papa ba manianga pono kondore bango ba tia bango ba bulangeti wana minene. Bosala boye, boye wifi wifi pa lobia nga contribution nga yango pona bokilo nga bi yes. Ya tango ezokine na lolendo. Ba kuza papa na biso. Bango nyonso bazalika koseka. Bakundi na kitoko mikembo na mikembo kuna na lola bambunda siko église na bango ye ba fanfare azaki soki général soki colonel soki na armée d'Isali ba beta ka pepe oh bakunda ye kitoko. Moi j'ai honoré mon père même de son vivant j'envoyais toka komi ma fille j'envoie. Même notre grande sœur aînée, père son âme, a honoré qui va parents. Même mes troisième de biso. Il y a beaucoup de ma famille, bah honoré qui va parents. En tout cas, moi dans ma famille, bah tout nyoso bah honoré. Presque biso nyoso to honoré qui va parents na biso. Bah maman biso bah nos zengelo côté. Donc bah azaki diabétique, bah kisi, bah kolia et bah nous en Belgique. Ma sœur était en Belgique. Elle a envoyé tout. Mais toi, et l'autre côté. Oh, bali moi na mobali à batou maman. Bo bala ni beaucoup ten son à 35 ans. Beaucoup ten à 40 ans. Beaucoup ten na maman ozo privé maman na yena tata na yeba banda rofinga boy vraiment. Pourquoi? Mais dimanche yo wana ke d'église. Dimanche yo wana kaka ba critiquer Australino. Oye, ba sela boy. Oye, lelo je te dis que tu es maudit à cause ya papa na maman ozo honoré bangote. Bon.
na sukiwana. J'espère que vous avez bonne note. Vous partagez. Surtout, likez kaka. Ok? Et au sala bien. Moi, je ne sais pas, hein. Bon, telle émission est sur 8000. Mais bah, like, qui même pas 500. Na comprenez, place en gros, finaka. Pas na bino et finanaka, te ou bien déné. Comment vous pouvez regarder l'émission 8000 views et qu'on même pas 500 likes? Y'en a pas like, y'en a pas kansango, ils ont Congolais. Bon, bande konanga pona live together, binomo boyebi tozana site de rencontre. Vraiment ezawana, ezana à disposition na bino. Ozana besoin luka moi si ozo luka mobali, n'hésitez pas. Il y a un site de rencontre, site de rencontre et on comme des comme kobali ça. Les États-Unis basali yango ya midel na midel ya ba ballon, ya ba nini bande konanga. Sokozo zelaka mobali na période oyo après surtout après corona. Ose la mobile na nzela na ba télétravail ba mibali ya bien ba comme ça na bango na bandaku ya ozwano mobile te. Alors benga no mama la danoise surtout bana mibali pe bo bengaka na bana basi boya ba mama pe ba jeune garçon na bino ba jeune fille na bino boye to solo li eloko gratuit ezala mabe ezaka ngo pe cherté. Ils n'ont même pas un souper au sommet la gata péri qui bon na sengaka mais zaka au fileté na senga pe bon no kité na senga ka ti mobile ya monane inscription ezana ngo gratuit benga mama la danoise sur na la sala ka na bateau bazan Europe Amérique du Nord na Canada Australie na Afrique té na sala pona bata Afrique té alors bolimbi sangai alors benga mama la danoise mama le kinabino international na 0044 74 38 03 16 23. Na pesa téléphone nga pona ben polité. Obenga ngai pour venir m'insulter, nga pe na ko finga yo. Wana penza masine ko lata ngai. Yes. Ezala nango wana to chango ka pembeni. Soko tumboli na lati yango. Otumboli nga te na lati lemba. Voilà. OK? À bon attendez, salut. Bye bye.